bakufi. Abi no moni likambo nini? Est-ce que intervention ya quitté ton nez? Ah papa na ngaza intervention ya quitté ba mule bandi depuis 2 heures tu es sur ici ba 5 heures hawa. Bana mwana ya mosi wa sasa, wa biki ya 16 ans. Abandi obele la bele li yemo mai ti hawa. Toi shuki abeli alembi ba paso kate. Ti 5 heures. Na 5 heures wana nde mutabana ko conseil banda ayoki mwana wa mosi fois ezo marase. Nde ko la musabatu mususu ba muki ba matina ndenga likolo. La kitisi ni ba matisi wa mosi na biki. 5 kilo so batika ni ba kufi ba mutema passe makasi ko bote la passe. Bana so 5 ba kufi. Nde ba on dit 5 encore on est ah nde ba kufi. Ma papa to yebite. Yo mutu moko bana mitanu papa. To yebite mama na so ko bote so ko vivre to yebite. Ya bana mitanu mobimba basi misa basi mi baleni bali misatu. Bebe ngambe ya bana tande balali likolo kuna. Eza pasi makasi biso ba mama to nyoka makola bana. Bana bakende boy. Eza pasi makasi. Komona penza bo eza pasi to yebite. To kosala ndenge nini. Disi ko mama na ega ate. Disi ko mama na yete. Komoni pe mama te to yebi pete. Akelo tika bana maboko ya Nzambe. Baba na baba te la bango. Siko ya keve ye mako ya biki bana bakufi ya salimi. Oh to mono. Eza donc eza da problème ko bango bazala na katapa. Oh eza raté. To bomoni mama bana zate bana batikali. Na mama o fuko salo sekubo misabana. Ebele 5. Ti bana bakusa na tozalia. Eza problème déjà basaki yango depuis kala. Ata problème ko za tina bana te. Biso biso ko za problème na bana mkete. Yo kuna yo moni ke batalpa on est intervenalité. Ba intervenalité ko. Biso ko tibla solali kuna mule bandi ba yo betele biso ba tu wala mselo biso la muki. Ebele 5. Bakanga bango ba to vivre te. Le pas ko kende.